Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avis du public. Yeah. Dekunaga na zako ye biso. Bana poto, bana partout, l'interview du public, émission au Bofota na premier tour pour deuxième tour ezate mbote na biso mbote lisusu ya solo esengo komona na bino kasi pasi na motema pamba te neli biso sango ya liwa ya ADT ya Kimpui moko ya ba administrateur ya wenge musika maison mère moko ya ba staff ya Weranson ADT ya Kimpui atiki biso ADT ya Kimpui ya solo liwa na ye ekomi ebimisi makambo ebele ndenge baloba na Kinshasa tuba kasi bandeko misusu balobaka sima bayebi likambo te alobi na ye kaka ya solo pasi mina motema tokoyoka ba voice ekotambula o voice wana bolanda nani azosola na nani par rapport ya liwa ya ADT ya Kimpui basusu babi Weranson na yebi likambo ndenge nini Monib production te kotika soka mikolo eumeli te ADT ya Kimpui lisusu atiki biso kasi biso na vie du public tolobi ke nzambe nde apesaka nzambe nde azwi ADT ya Kimpui azalaki solo motuya po ya biso azalaki motuya po ya libota ye azalaki motuya po ya bana ya wenge muzika maison mère kasi lokola mokolo pema ezali ye moko nzambe na lola tika te molimo na ADT ya Kimpui epema na kimia tango oyo tolingi totambusa micro na biso tozwa impression to pe avis ya ba public par rapport ya liwa ya ADT ya Kimpui esali bana kini ndenge nini esali ba fan ya maison mère ndenge nini ADT ya Kimpui yango neko remercier Fiston Bastende FBN International wana moni papa na biso Dominique Kiele mwana musakata na Londres na bo sente papa Duval Kasongo depuis Montréal un yaka qui se respecte bongo Didier Masuki mubala mandefa Pembe tolanda nanu bana kini ndenge balobi pona liwa ya ADT ya Kimpui. Kombo nani? Kombo Dido. Dido, oyebi ADT ya Kimpui? Ah, nayebi ADT. Aza nani? Il paraît que azalaka mutumo na azala maison mais oyokaki akufi? Bon, toyokaki kaka. Esali onde? Bon, esali ka pasi mutu bozalaki na ye akufi surtout na ye moko bango moko kuna maison mais douleur bazui na choc bazui kuna donc esali ka pasi. Kokolo banini na bandeko balingaka maison mère pepe pa na Weranson. Bon, pour la bato nyonso balingaka Weranson ndeka oyo toyoka babilobela boye mutu soda akufi akei donc faut respecter mutu donc tant mutu akufi donc faut tika babilobela azalaki na bomoi azali lokola biso lelo nzambe azwi molimo na ye lokola akei donc faut respecter batika babilobela na wana nde yango te. Merci beaucoup. Bien. Voilà, nous ADT ya Kimpui ya wenge muzika maison mère atiki biso pasi mingi na mutema tapena ndeko moko apusana yaya ya ane coopérant article 15 toujours mbote yaya mbote kombo na inta caméra Patrick toyoka pesa ngaliwa ya ADT ya Kimpui ouais toyoka kion lobi nini bon esali biso ka pas c'était biso de fanatique à maison mère donc to comme ça pena maison mère kala ndenge ba lobo baja maison mère baja wira te baja wira te mutu so kufa kufeza baja wira te mutu pa tika libanga zate atape wira kufa atape wira kufa mais zate ke so kufi ke wira ndem ta sali boy te donc batu ba loba mais eza vraiment yango toto yo
Pourquoi bani pour na Weir Ranson TV et pas fan à maison mère. Te ngamo non fan à maison mère non numéro 1. Donc et ça la biso ka passe eta ke mutu na biso akufi mais biloba loba nde eza yango te. Eza ba rumeur oto yo kaka ke no eza bo maramba ba jamais maison mère te. Donc eza vraiment yango te donc elo na ko loba ka yango. Nzembo ya maison mère ko yemba to kanisa ADT ya Kimpu. Nzembo maison mère na ko yemba. Tant que fan à maison mère. Banzembo eza belé tellement moko kaka donc na minute ata kala maison mère oyembiga na sengonzembo bon yemba ta blandine bon te ayo fan na ndenge nini nzembo eza te na fan na maison mère mais pona nga na sepela na animation ko animer ndezala ko boka vraiment yo ke loko yo toke te na bo mio kaka ba jouer eza belé so to matanga na toza matanga da moral eza belé temps na weli sape cop na vide yango esala. Merci beaucoup awel sa cop a vide na yebo comprendre bana maison mère bazolela ba fan ya bonne musique bazolela ADT ya Kimpuyi oyo atiki biso ya solo eza passe mingi na solo na ba artiste moko ba artiste comédien na kuta ba na tournage pendant que ba tourner film na bango bakata Macron na kuta pakalowi na kuta moi ba artiste belé ba répondre ki pe pona liwa ya ADT ya Kimpuyi tolanda yango ya solo eza passe na motema ka tolanda wana sengi na Didier Masuki mbala mandefa pembe alanda Angel Kinkela landa Riano Chesco Mame Milinzemba motema tous pepele ambeto le bolanda bo soutenir pe maison mère mais vraiment bande gonyo balanda biso bolanda na Charlie Malula landa Didier Masuki tolanda. Voilà, comme je vous avais dit, ça fait mal. ADT à Kimpuyi est parti, trop jeune, et c'est vrai, ça fait très mal, mais nous allons tenter d'avoir quelques témoignages. On est là avec M. Adolphe, alias Pakalowi. Bonjour Adolphe, mes condoléances. Merci aussi, pareillement, parce que je pose artiste. Merci. Donc, et ça là, parce que dans la période, je dois subir un choc. Hein. C'est tout. Je vois plus Hugo de la Forêt, Ranson, l'ambassadeur de la paix. Les abato bamimi penza drapeau ya mboka na biso musika. Mais matesika ba ki lisola Congo te ba komi koyeba ngo parce que les ba jeune ba bundaki entre autres ngema makanda bon. Ko perdre na moi tamoko record. On coussé batumi balé ADT ko perdre le manager Moni production et ça pendant na rolingate ko souhaiter na moment dans la place nae mais on lui dit courage nzamba pesa ki nzamba récupérer na bi ke biso mingi za nini ba interprétation na mokili mais nzambe moko yebi pourquoi mais ça fait très mal et naeba ki peut-être ADT en qui pour personnellement mais pourquoi ne pas les connaître tango biso nyon surtout on a savouré la bonne musique il y a Weir Ranson. Donc on ne peut que être de cœur avec lui dans un moment difficile où n'a pas facilité. Mais nous avons pas sa courage, na libota na biologique, na libota na union surtout artistique dans le monde des maisons. Il y a wenge musique à maison mère Mobimba où il a travaillé qui pendant de longues années. Courage et puis c'est ça quoi. On dit seulement que Nzambe monde mutala mettre il faut qu'on plus Nzambe pour inde mukolo makamon pour jour l'homme n'est pas maître de son souffle pour y retenir donc jour ababna que non asimbi pe ma mota au sal ata to ningisi yo ils n'ont rien mais comme ils allaient que non il y a un fort bon ça marche na biso na 100 kg pour que même ta jour au kufa bien donc c'est un peu ça en tout cas mes condoléances na famille biologique. Mes condoléances na président nae pe na ba collègue nae surtout ya musala oya evra na bango pendant longtemps ezala awa ezala na niveau poto baza tellement ebelé ba ki ADT en Kimpuyi et que les loisate ozo sala bango pasi koleka o perte na bango perte nae donc kufa na eza perte na bango vraiment direct en tout cas courage nzambe nde a consoler mitema quoi.
Merci beaucoup. Merci, Rabi. Okay. Eh bien, comme je vous avais dit, on est donc des pèlerins. On est tous des passagers et ADT Hakim Pouye est parti. Arrêtons des mauvaises interprétations et soutenons les artistes de Wenge Musique à Maison Mère, soutenons la famille biologique de ADT Hakim Pouye. Ça fait très mal. Et ben, on est donc là en train de faire quelques interviews. Ange Maïcha est là. Coco Dema, on va parler avec Ange Maïcha. Là, je présente en fait, Papa Duval Kassongo présente ses condoléances à la famille de ADT Hakim Pouye ainsi que Fiston Bastien de FB International. Ange, bonjour, mes condoléances. Bonjour Abi, merci à vous autant. Merci. Tozo Balsolo, il y a ADT Hakim Pouye à Tikibiso. Est-ce que vous avez bon, ADT Hakim Pouye n'a pas qui est vraiment parce que nous avons la Lisboy Fondation. Lisboy Fondation, la maison mère, to zalakama trop. Donc, to kutanara mingi, to zaki vraiment comme famille. ADT n'a pas qui est vraiment dans un azaki vie. Pour la biso, voire même année passée, azaki nakin, to zaki vraiment temps, il y a Ovandana et na Lemba. Na Sabanzete wana, donc to solo là qui. Il y a koye batte que ADT après koke na epoto, na mona il souté. Et ça la ngani tika ke mona matoi. C'était le dimanche. Dimanche, que ADT a Koufia Tikibiso. Et ça n'a pas si ma casse parce que l'Iwana ADT est affecté qui a la même minute na aucun mois na internet ngabi oh ADT a Koufi comment na côté na page na Facebook na meki ko comment na tala vraiment bon amoni batu ba partager nani ba mémorial nae. Et ça là qui n'a vraiment pas si na même minute na yamba lisubo sœur nabiso donc concert nabino Olga Ngiana yepe akufi lisusu donc liwezali donc on a passé mes condoléances na tous les deux familles. Il y a ADT Hakim Pouye surtout na maison mère Mobimba et c'est qu'il y a Olga na Congo Web Mobimba au ba perdre vraiment ba être cher au bazar qui pour nabiso ba contribuer peu mingi na ba vie na société na sociale en tout cas ba am na bango pe manakimia na pesi courage na ba famille na bango maison mère en tout cas makasi surtout dans le président Weranson oyo en tout cas a outiko perdre na même année na différence atamu qui a perdre ba directeur mi balé Mobimba il y a groupe donc c'est dire vraiment c'est dire et ça passe makasi na on a vraiment place le phénomène Weranson azali ninga na douleur mais tous ensemble tozo kabula mamawa na bango nyonso na bandeko nyonso oyo bakufeli bandeko na bango ainsi que biso pe famille à Libanda. Donc c'est ça quoi. Merci beaucoup Ange. Ah, merci Rabi. Là ça fait très mal, on est là avec l'artiste et comédien Nkela Yangani. Bonjour Nkela. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Tozo Balsolo, il y a ADT Hakim Pouye, c'est vrai. C'est un comédien, voyons, on peut rire, mais on a mal au cœur. Ça fait très mal, on a perdu ADT Hakim Pouye. Il est parti comme ça. Coco Poussin, moi, je suis tout moto ezoleka. Il y a une personne qui ADT Hakim Pouye. Oui, naïbaki bandakala talaka artiste. Ok, ça m'a dit oui. Et ça lui et ça là passé. Donc, nous tout le temps que batinde linga message na WhatsApp. Batinde pena photo na gangi. Nga lobe a père nga ko kende avant beauté. Ko kende beauté. Donc, ça là passe. Mes condoléances na famille nyonso. Mes condoléances na ba artiste, comédien, peu ba musicien. Mes condoléances na yemoko le roi de la forêt. Ça là passe fort. Mais malgré que zanzila na biso nyonso. Nze mni awera ko yemba pona to kantata ADT Hakim Pouye. Nze mawera. Banje mawera zebele ozo ya yemba nga ozo loba yemba. Mata moko nana. Banje mzebele. Sonere nkutunde na tawa sonere ki ya wera. Uchani. Ya wera. Ce qui sonnerie ni nata. Moi mon bal basika seka ete na na kofete.
Ok, c'est bien, merci beaucoup. Nkela Yangani. Je pense que au monde a présenté ma condoléance dans la famille ADT à Kimpuyi, na Weranson, na Wenge musique à maison mère. Na ba musicien super na ba orchestre nyonso ya Congo. Wani ti de la part ya vie de loin. Oui. Je vous moi vie de loin. Oui, ngamo na vie de loin. Merci Nkela, tous on de comme ça Zampandi à Gogan suprême par rapport ya makambu ya liwa ya ADT ya Kimpuyi. Ngobwaka nakobwaka ndeti ndeko na ngai bamare na nga mama William na Paris ebele bambote nabosani te mama Nora mama na Winnie Magloire la baronne Shadrach ebele bambote nabosani te ve na ngai Jimmy Lydia. Merci. Beleba mote yasi. Na bosa nite. Na memakaye. Lokwa bébé. Nga saka emiso boye. Kali ma finga boni. Bien. Eza neni makambo. Moi je comme même qu'elle dit bébé. Bébé. Et toi ba makambo ya ADT ya Kimpuyi lelo na éviter so yeba ki ADT. Voilà ADT ya Kimpuyi c'est mon vieux. Nga na rapena mona wenge na mona maison mère. Na mona ba vende ba ya. Pe na ne ba koma lelo. Donc mes condoléances na famille na Mobimba na moi si bana donc ezaka moi passe donc voilà. Et par rapport à l'IWA il y a ADT à Kimpuyi et ça il faut ozo spéculer makambo bien te na télé. Non biso ba pandisango to la information ezaka sir. Ezana audio moko ndeko piroger à Panzi yango pour nous prouver innocence ya Weranson parce que tant à couvrir le bamba que non moni ba couvrir quand même après un mois ya couvrir c'est eux comme alors de go puis rejeter que me prendre sur la maison mais à Luki audio on a ya conversation ya appel ya Weranson dans bien tata moi si ya qui a passé ba nous pas sur la makambo des choses Weranson a bien ba sur là c'est comme des membres famille et tout maman parce que c'est ma famille on a bien pas sur les nini vous comprenez c'est maman lupango na ye moko pe na bandundu fallait qui famille et sa campagne nango ne mémé na liwa donc s'il faut le dire tout le monde maman vous quand on est innocent c'est clair ba odo ezali ya ba père wana et c'est un mot de partout nous y na fois ya mon raté mais qui accuse Weranson tu accusé réseaux sociaux na bino ba net bo mon ngo te bati ne ba ça et ko kolonga mikolo pour odo na bimi donc yaki pa kufa na butu na ba tonto net bandi zale ni moni ba kufa ka après un mois na kufa Weranson zale bon zale non mona bimi Weranson c'était commis odo te bimi te abelo mo odo te justifier odo ya appel ya conférence il y a 3 minutes o wa sola ba benga ki ya ba sola ba sola par rapport à quoi bon tata moi bon sola par putain ngalo ba que non avant ya foti na mbongo ya ticket ya malonga pour ya ona voilà les Congolais les Bantous donc mondela ça la avion ça la bateau ça ba jeep danger ça la caméra on va filmer biso do ça la rande to liaka ba na butu ne faut de freiner rabipo a payer moi catch ne faut de freiner kimbi bigelo pour azoba la kalaté voilà qui nous Congo voilà. Mawatro, ça fait très mal comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux dire à tous les fans de Wenge Musique à Maison Mère, à Weranson et puis à la famille biologique? Bon, famille biologique, non, famille biologique, Badamega Moussuni, Basi Badamaki déjà, Makono Damon, mais et si la pété. Parce que quand ils sont libres, il faut tourner dans les Bella. Oh, Abena Moutamobimba. Mais ceux qui bolient Yankee, le petit bolien qui est ceux qui nous ont et ils continuel. Voilà. La famille Wenge Musique à Maison Mère, vieux, nous avons tapé la même Tazoka, Oda Star. Star, à Salaka, on a pas nous Bimara, na comme on a eu. Donc au baisser boité, qu'au pas d'esprit, au calme toujours, avec l'esprit positif. Nous avons le président ANCC. Herman Kassongo Moli me ben les airs Mokonza HK Lobaka donc calme toujours les musiciens on calme toujours Koko de me fait signe qu'on doit citer moi à Capelé Gozala to kansaki pour être dans Nzembo Maison Mère Natango ya bolingo moto nyonso kozalaka na mbeba na ye eza bonze mongo yum tozoyem soki mileno boyinga lobelanga na yeba mama
yakokangelanga motema nakokoka te mile Congo. Mame, boala na betwe, kofra kita. Mame, boala na bete, kingasani. Bapase mona mobali, base kakate omo. Lokola nazali na bomoi, ngai kimbimbi na lela kate, lelo simbie. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Bolandi, artiste ndenge balobi, Bolandi bandekonde balobi wana avis du public, tozui avis ya bandeko. Par rapport à l'Iwa, il y a ADT, il y a Kimpuyi, il y a Maison Mère. Je suis voice, je polémique, polémique, mais l'Iwa, ils ont Mokano Nzambe, Totika, Kolobaloba, Totika. Ils ont famille, ils ont Maison Mère. Ceux qui Nzambe a permis de quitter Moutanga Koufate. Yango Tango, Naseng Nabiso, Tolelande, ADT, il y a Kimpuyi, Totika, Kolobaloba. De quoi Koufi, Azamba famille nae, Azamba Ningani Amsala. Kanisaye na o azaye kosala ADT ya Kimpuyi azali kapebe émission azaye pe na moi polémique ndambu mais ya ndenga msana bango. Merci mingi et pas Coco Dema de la terre le meilleur de partout. Merci Dominique Ekele moi na Musakata Fabrice Nteka le boss américain Fiston Bastien de FB International agence assure. Merci pas Charlie Malula Mame Miline Zemba motema tous pepele ambetolo merci pas na yo merci et pas ya Sylvie Wechi Bomongo Esanga. Merci vraiment, Maman Jeanne à Londres, Maman Isaac. Merci Panayo, merci Linda Dialunga na Marseille, wana moni papa na biso firme Mbaki na Marseille. Merci Panabino nyonso, Rita BKG. Merci Panayo Rita. Na South Africa, Maman Claudia Louvuvanu, Babi, Maman États-Unis, merci Panayo. Merci Papa Ndegonyo so oyo balandi biso lelo, merci Coco Dema, merci Nabogo Sanderson o azana montage, Didier Masuki Mbale Amande Fapembe, merci Angèle Kinkela, Fils Kinkela, Crisette Pemba, vraiment bidonyo so bolinga rabi mavinga tokuta mbala sima. Na prochaine émission, topesa mna ba programme ya ba obsèque ya ADT ya Kimpuyi. Ekozala ndenge nini tokoyeba yango. Ezaki bongo émission na bino avis du public. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Tekuna gana zako ye biso.